namoni kaka na kati ya mokili bato mosusu makolo milai don motu asuki awa bato asongi-songi bato oyo batongaka eza bie te nzambe alobi omoni baforme ya bato oyo so babongoli mitema te baoke lola te naye komona motu mosusu loboko molai so alingi akende grand marché ye akende ate atiaka loboko boye loboko tala molai so alingi akengingasa na suka asembolaka loboko ye moto azawa me loboko ekoma kingasani mapasi abi mama Debora omonaki bamiyibi ndeni na séjour de mort nga bi namonaki bango balati biloko bayiba na kingo bien ebe eloko nyonso yibaka yiba na yo me so okufi balati o na kingo bato mosusu tala zolo molai ekenda etourne lisu boye omonika mwasi yango akezwa mokuse ayo moto oza mbinga mpo ani babali yo te tika moto abali kamwasi na mokuse oyokaka ayebi mpe kolamba te so alambi mai epai mafuta epai pilipili epai nzambe abi moto ayebi kolamba nde yo sana eloko te me ozwi eloko opesi na soni bafaux fardeau bapasi ya motu ya yo pasi oresoudre te ozo te ya moninga tika ekobo me yo moko na ekobo ozo te ya moninga tika masanga yo moko na masanga oza na kunki na mapeka kana se ya mokili namoni bato mosusu kote o 1000 pat elongi ya motu nde atuninga mama Debora eske oyebi mpo nani bapesa 1000 pat koma 1000 pat batelisinga mokili do bamai ekomi rouge na makila bakasei rouge mai eteli na omona mbisi ezokima na se aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana mopondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour, shalom, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole aussi de Jésus-Christ, qui est lui-même la parole, qui s'est fait chair, bien-aimé dans le Seigneur. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Voilà pourquoi nous vous disons, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Avec le Christ, tout va bien. La princesse de l'Éternel à mon poste pour servir le roi des rois, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. À travers cette émission témoignage, je reçois pour vous Maman Debora qui nous bénit, toujours accompagnée de son fils spirituel, l'apôtre Michael, dont sur ces plateaux, je vais lui saluer tout à l'heure, mais je demande à Alain Kiakala qui est derrière la caméra de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve à tout juste après Régie, à vous.
Nazokatela nzambe losako na se sikoyo. Tozokata losako sikoyo kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozosonga sikoyo, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Namoni kaka na kati ya mokili batu musuma kolomilai do mutu asukiao mutu asukia na poitrine libumu esukiao kote nyonso kama kolo donc atelemi kuna ondire mutu oyo tozaki na epoke ya kala tombanoma mutu moko kasongo abanomata na banzete donc mutu bongo makolomilai nabi basorte bato bazalaka na mokili yabi bazalaka na mokili bato makolo milai bondeni ya kasongo na banomata na banzete mais opesa makolo alati pe soulier bien alati pe sapatu bien makolo milai boye sorte nini ya bato abi omoni bato omoni makolo milai eza bato asongi makolo tambola do mutu mobima avanda na ndako nete obetaka pa boy balobi te kotala bato eza mabe te balobi te kovisite bato eza mabe te mais mpona nini bazoloba ke moto makolo tambola makolo milai doso ake ndako ya motu akenaka na songisongi doso ake epa ya motu ake kosenga mongwa akoloba te kepesanga mongo akobana motu na yo motu na yo so abandika mutu na yo yeba bi alinga tonga oyibi mutu no te oyibi mutu no mikolo te oyibi mutu no mama Deborah te so abandika bo alinga tonga nzaba bi eza normal te so baza na groupe yeba bi azotonga so bakekanga suki yeba ya tonga ne kaka nzaba sepeli te mais est-ce que mutu ozolobela aza présent pona ni boso tonga batu pona ni boso critiquer baninga na bino so moni moninga asala erreur yesu alobi kende moto a bien eza o atuna moninga na visible avant si eboy alobeli ye mais moto akende akotonga eza bien te so ayebi ka nazoke luka mafuta kende ka apesanga mafuta so apesi yo mais ero motu na yo mikolo moni ye motu no mokolo kuna lobi boy motu no mokolo kuna po bapese mafuta so bapese mafuta histoire ya motu no esidi bato asongi bato batongaka eza bien te nsa balobi omoni baforme ya bato oyo so babongoli mitema te baoke lola te baoke na bango lola te bato oyo nyonso na otaliso na mokili ebele eza pasi piso po mona motu na bagroupe ozotala po mona motu abie oyo aza normal bazaki rare omonaka bato forme bato asongisongi naye komona motu mosusu loboko molai so alinga akende grand marché ye akende ate atiaka loboko boye atieka loboko boye loboko tala molai so alinga akengingasa na suka asembolaka loboko ye moto azawa me loboko ekoma kingasani nabi o lisu banani bazaka na mokili abi omona bango te nabi te namona bango te namona bango te abi oyo ozomona maboko milai oyo ozomona maboko milai bamiyibi vraiment pasi abi mama Deborah omonaki bamiyibi ndeni na séjour de mort ngabi namonaki bango balati biloko bayiba na kingo bien ebe eloko nyonso yibaka
yiba na yo mais so okufi baolato na kingo nyonso yiba yo okanti oyiba makambo esila kuna babomela yo biloko no baolato na kingo pe loboko neza mulai kutu bible elobi plus au moins loboko so eleza mulai kata yango oke na ta lola loboko moko ke oke na loboko mulai bamiyibi baza mawa te kutu bauti oyibela poto meka telefone na ye ka o asika tala bamiyibi donc bosotia bato mal à l'aise plus ou moins nzaba lobi bokosa misala te misala eza ebele oteki ngumba oteki loko fongola ta cabine mais mutu mobi azo préparer vie na eka na moyibi bakomona bokozi ya likolo te à moins que se repentir hein soki oboyi kende ko se repentir te tali yo après na moni groupe ya bato mosusu tala zolo mulai ekenda etourne lisu boyi na bimene école primaire babano yebisa biso histoire ya moto azolo mulai babano benge mbomonda oye te babi oyebi bato ya bazolo milai ozomona mokili na bi nayebi te omona bango na bi te ezokamwisanga enomona bato boye na kati ya mokili babi bato ozomona zolo milai yo eza bato ya jalousie bato ya haine bato ebele batondi na jalousie moninga aza na elamba te oka mawe mawe aza na elamba te mais moninga akomozwa bilamba yako tala nde basala azolo donc nzambe atala nyonso moto ya jalousie moto ya haine zolo ne omaka motu na yo mikolo yo abongi mais comment ozolinga moninga abonga te vraiment oza motu normal moninga azaki awa salite satena bamakwanza olobi mawe ka moninga abongi okomi ke obongi mpo na nini nzambe azosepela te so moninga abali mwa mobali ake abali ka mwasi na ye aza mpe kitoko te ake elokota ka eloko wana na mboka omoni ka mwasi yango ake ezwa mokuse ayo moto oza mbinga mpo ani babali yo te tika moto abali ka mwasi na mokuse oyokaka ayebi mpe kolamba te so alambi mai epai mafuta epai pilipili epai nzambe abi moto ayebi kolamba nde yo mpo nani kotyola moninga komona moto pamba esoso yango mpe alamba ebela te bon yo moto oyebi kobelisa soso oyebisa moninga kotyola koyina etondi na mokili jalousie molimo ya haine moto motema ezovima yango moko mpani apambolami nzambe alobi kopambola motu eza temps so temps na yo ekoki te ata oforce nzambe opambola te abi botalaka mokolo asali multiplication ya 5 mpe na 2 poissons alobaki bovandisa bango na rangé de 100 na rangé de 50 bobuka matiti ya mobesu botia bavanda mpe bo banokabela bango l'un après l'autre me biloko ezalaki ebele mpo na nini yesu alobaki te bosopa bawela bo eri baokabela bato balobi 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants boyebi nimero no eza combien yoko bato ebele oyoka ayeka mikolo apambolami nga moto na fongola église eza makambo ya kofongola église te eza makambo ya liste ya nzambe ye akoya sikoyo so komona eza likolo na yo kuna na liste ya nzambe akopambola avant yo nga nakoloba te ke mpo na nini nga moto naza mokolo na bana ministère okala nazozwa mutuka te mais sefani na mutuka te eza liste oyo batiaki sefani aza liboso nga nsima balobi biloko oyo nzambe akeli yango lelo te depuis création oyo nzambe akelaki biloko depuis création asala liste na ye kala mama Debora aopambola na age ya boye apôtre Mikael na age ya boye pasteur tel na age ya boye nzambe asala yango depuis kala sikoyo ero ya kobotama so obotamaki avant okozelaka age wana soki moto abotama eza bongo inutile okoma jaloux koyina te sepela mpo nani abali
ngai bana nga babali bango te yo yebi age balowaki bana no babala en tout cas nga nakumisa nzambe mi nazomikumisa te pesa apôtre Paul alobi nazomikumisa te mpo na konki naza nango me nga mpe nazomikumisa te puiske na place oyo nga azalaki bana na nga ata moko abali te me naosambela bato mosusu mpe baozwa mabala ata mokolo moko nayoka jalousie na motema na nga te ke mpo ani babali bana na nga te nga ayebisa bango bozela temps na bino bozela temps na bino eza na motu mosusu bakobale avant eza motu mosusu après eza motu mosusu na retard nzambe ayebi eza motu mosusu obota avant neti nga naboti mwana na nga liboso na age ya 16 ans naboti mwana na 16 ans et demi mwana na nga liboso ya mibale naboti ye na age ya 17 ans ebele donc nabandi kobota pembeni à tel point bandeko na nga baye komenace mobali na nga mwana biso asa mwana moke oboti eboye po ani nzokane nzambe ayebaki me tala bien aimé nayebisa bino soki nabota abongo te ndenge nakenda misala nakesala ba 5 ans nalinga nabota erni ozomona nzambe asala makambo na ndenge ne selo bandeko na nga babanomonake mobali azopesa nga pasi me nzoko nde nzambe ayebaki ke na ba age tel akokoma missionnaire ere okoma missionnaire akotika mobali ake même 10 ans aye kozonga donc nzambe aprépara makambo nyonso avant me biso toyeba te omonaka moninga aboti yo oboti te ovimbi okangi elongi moninga asali maria na église opesa ata cadeau te ngaki epesa cadeau ya nga bana bongo te jalousie haine zala na esengo nzambe azopambola moninga zala na esengo nzambe azotombola moninga zala na esengo koloba te ke ngai mpo na nini boye non eza demo jalousie solo no na minute eza molai tournable eza pasi bamaboko milai bongo bazolo milai soki oza yo ozawa litoi na yo ekoma ville bakati oyo litoi kuna ozawa loboko na yo ekoma ville bakati oyo loboko eza kitoko te zola molai boye bakokata okuna donc totika biloko wana na mokili eza mabe makasi baye kotalisa nga bato mosusu tala makwanza nzoto nyonso do moto makwanza na nzoto akoka kovanda bante so avandi omonaka ashishotaka makwanza ye kaka kwanza avandaka te place moko plus omasi ata kotelema kovanda nga atuni o lisu mpe banani mokili oyo namona bato ebele bona makwanza eza nini boye bato bazangi patience bato ebele baza na patience te omona bato ebele na mokili alingi ka lelo epesi prophétie ekokisi ka lelo nga naza prophétesse naomona makambo ezosalama te donc prier ka lelo abiki wana bengi yo véritable prophète mais soki ke edure wana baprophétie ya lokuta biso tolinga tiktak yo olinga tiktak yo nani ero ozolinga tiktak nzambe ye moko aza patience yo olingi ozala na patience te yo olingi ka lelo bapesi yo prophétie ekokisama ata prophétie yango ambotama Jésus bapesa même jour tala bana Esaïe aloba mwana moko abotama edure combien des années Abraham po abota bapesa prophétie kala mais akanga motema mwana nzambe akanga motema mwana nzambe akoza te nzoto makwanza yoka koshisho te même na banseignement na église yesu alobi nga na sepe na bato te oyo bazala na église bazoteya atali air yo tala air pwani biso tolobi toza bato ya molimo toza bato ya molimo tobanda na molimo tosuka mpe na molimo molimo ekomema biso eza makambo tala tire na lembi mpo oyaki nzala non wana babika oza na makwanza ozoshishote mwana nzambe ashishotela te mwana nzambe akanga motema mwana nzambe akanga motema ti ere nyonso tobima tobimi ndenge nzambe azomema biso oyebi bapase lelo bakoma te bon yebi question edura église etikala vide mais orke eza bongo te bato wana nyonso baza na patience te oza na bamakwanza na nzoto baye kotelisanga bato mosusu na bakunki na mokongo naolia bakiti na bamesa ata nyau kondoko namona yo natya yo na mwamba
La minute on a 4 à peine 4 5 à vous. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi, mon kio dans un agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti bon pour partir à Porto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareta. Na kufie. Agence les sous. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant cela sous. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Porto, biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebi singai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebi sakai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boyete bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kobungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté? Déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta! Vous allez la Congo Sili. Julia, vous avez kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Ba bot, ba cookie. Nabi ah. Ba cookie o eza nini? Babi eza bato ba mema ba fardo ya bato mususu. Do makama mutu mususu. Moto azo mema makama mutu na soni. Ozane elambaka moko wana, kaliputa wana moko. Kaliputa moko, mena soni oziliputa moko, keno tina na mboka. Bopo otikala na nini? Otikala mutakala. Otikala mutakala. Yo olambi, do ozana eloko te. Mais, ozu eloko opesi na soni. Ba faux fardeau. Ba pasi ya motu, ya yo pasi o résoudre te. Surtout ba papa ebele, hein? Ba papa ebele. Okomona bana na ye azotangisa bango te. Bana ne batanga te. Mais ye azotangisa ka bana bandeko na ye. Bana bandeko futela bango mine yo intérêt ni nazana. Wana za intérêt te. Na ba osalisa ndeko na nganda salisa yo. Ozana kuki na mapeka. Yo motolingi osalisa bana no te. Bible lobi mwana za lipamboli. Ero zo salisa mwana wana lipamboli na ndeni. Ka bongo te lipamboli. C'est-à-dire ndeka za lipamboli batela ye salisa ye un jour so akoli abano kanisa yo. Kwa za lipamboli. Ne yo erba otangisa bana oboyi ko tangisa bana. Même formation à pamboli. Mais oyoka kana za monte, mais chaque jour on la wenze. On la wenze chaque jour. Donc ozi kunki otiena mokongo. Ozi ba fardo nyonso ya bandeko no otiena mokongo. Mais ayo bana okipa bango te. To boy te ke otala bandeko no te. Il faut otala bandeko na. Mais tala pe ba. Salisa bana na yo. Ba faux fardo.
kondimaka fardeau ya moto mosusu me yo moko omona bafardeau mosusu mpe eza spirituel yesu alobi omoni bafardeau mosusu bakonki mosusu do moto azoteya baninga babongola motema me ye moko abongola motema te ozoteya moninga tika ekobo me yo moko na ekobo ozoteya moninga tika masanga yo moko na masanga oza na konki na mapeka konki donc il faut longola konki wana ere ozoteya moninga il faut miteya ere nazoteya wa il faut nga moko mpe na miteya tina nini nateyaka bato babongola miteya bakelola mais un jour nakeli felo eza malamu te konki ka na se ya mokili namoni bato mosusu kote o 1000 pat elongi ya moto na mokili kaka bazotambola mpe lokola 1000 pat me bato oyo namona bango te 1000 pat elongi ya moto eza sorte nini na bato bazalaka na mokili vre babi me o mokili ozomona nyonso eza mokili nabi mpo nani baza boye mpo nani baza lokola 1000 pat 1000 pat boye elongi ya moto babi bato nyonso ozomona lokola 1000 pat eza bato baza sans programme nde atuninga mama Deborah est-ce que oyebi mpo nani bapesa 1000 pat koma 1000 pat nga bi bapesa ye koma 1000 pat aza makolo 1000 abi yo tanga makolo wana omoni yango 1000 nabika na nsima yango yango eza salite mpona oyo nsima ndeni abi atanga na simbi yango to bana kotanga totimola lokolo moko mona yango 1000 nabinga moto napesa te bato akala bapesa yango koma 1000 pat abi bapesa yango koma 1000 pat mpo na nini pesi atambola sans programme abi mama Deborah kende kokende ozokende aluka 1000 pat otala 1000 pat ndenge atambola nga abi atambola nini abi omoni 1000 pat okozala o mayebo otie mayebo 1000 pat azoya komi pembe na mayebo amoni elo mosusu kuna ala tourne atiki na oyo aboyi kolia yango atourne ake kuna azokelanda soki nini kuna ere azokelanda so sotere kuna amoni elo mosusu kuna atourne don atambolaka bongo me suka na ezala ni liwa 1000 pat suka na liwa ere azotambola bongo uta awa te olialia nano mayebo o akandelaki te akelanda lisusu sotere kuna achange lisusu ake kuna sans programme mingi ezalaka so moto azoya akuti yango aniati akufi akokende mpe ti akuti moto aziki donc akufa na désordre mpo nani aza sans programme nabi eza sorte nini na bato abi omoni 1000 pat eza sorte ya bato baza na programme te surtout bapapa ebele oyo baosa misala omona ere azwi nano salaire te yesu alobi ere papa azwi salaire te azwi programme mpe bien ayebisi mwasi na ye omoni turo oyo so nazwi moka mwa mbongo yango tolongola na mbongo ya ndako mwasi andimi bon apres mbongo ya ndako kamwa mbongo etikali oyo tofuti minerva la bane kamwa ndako etikali oyo yoke soma ata mwa fufu odebraye ata mwa nguba bongo te mobali na nga bongo me mokolo azozwa salaire papa ya 1000 pat akoya ndako te papa ya 1000 pat aleki ti na bar papa 1000 pat azwi bana mike ya ba 17 a 15 bojana ye wana na bango na bar masanga papa danse na bar ameli masanga mbongo esili ye oyo na ba 4 du matin azoya so ba 3 du matin nga akamwa bapapa bongo bakuluna bamona bango te bon comme baza baagent diable bakuluna mpe baagent diable bakoboma bango te bazoya era okoma ndako soka mwasi oyeba ndeni abude tongo etani mwasi so atuni siwo mwa mbongo ndeni bozwi te nini bozwi mbongo te nini nga na bala yo wapi nga yo na bala yo nga kutu nalingako te yo kutu boyaki parcoli na mboka yesu alobi vraiment komo olobela mama ayaki parcoli mokolo bala ye oyeba ye te kaza parcoli papa sans programme ale mbongo nyonso esili akomi koswanisa mwasi eza mabe makasi oza na programme te ere ozwi programme ke na kosala boye
salaka pe nakosala boye salaka erozolobaka nakosala eloko nzambe likolo ayoki atindi pe me wapi programme eza te mwa mbongo yango amalunga wapi yango ata babakiseli bango bandimaka te ata bapesi yo $1000 papa ondimaka te oloba $1000 mpe eloko na osoma nini avec $1000 nzambe alobi na makama mike oyebi kogere te okegere makama minene nzambe avant matonaka minene abana na biloko ya mike oyebi ata gérance te papa 1000 pat eza kitoko to oza na programme te yesu alobi naloba yango bobongola mitema eza na bamosusu bamama 1000 pat baza ebele mama 1000 pat mama aseka na mobali kasi mobali abimisi mbongo so mobali abimisi mbongo te mama abude siko mobali so azwi mpe mbongo yango apesi ye mama 1000 pat oyoka mama 1000 pat ajejeje akomona te eloko ezoleka boudin yaka nango asombi galette yaka nango bitabe yaka nango mikate yango ezoleka yaka nango mama akomaka yaka nango mama yoka yaka nango tala obinisi kome bana tongo mama bana tongo ozwi nano batikelo mbongo wenze osombi nano mikate ya 500 ole bou baye lisusu bitabe eleki osombi ole bou ngube eleki bou koka sucre ezoleka yaka nango omeli tung okomi na combien mama tala dépense osali banda tongo ozoliaka et puis bamama ya bongo monoko etafuna kaka nga na vanda place mona mama moko banda tongo ti poko atafuna monoko nga mpe na otala nyende kansa yaka nango yaka nabi o ayebi Debora moke na okeloba yango na mateya yoka yaka nango okosala programme nini mama 1000 pat nzambe alobi oza 1000 pat sans programme mama ebele mbongo bapesi yo bana bazotambola sans caleçon mama ebele mbongo bapesi yo osali ata programme te mobali akoya siko mwa mbongo yango esili mbongo nini opesanga kamwa eloko oyo epa na biso azalaki bo epa na bino mama no azalaki yaka nango yango akolisa bino tika biloko wana mwasi ya mayele proverbe 31 lobi mwasi ya mayele asala makambo oyo mobali ne akamwaka bazobeke aleki or na kitoko yokanisi kitoko alibanda aleki or na kitoko mpona nini azosala makambo ya valeur mwasi akosa te yaka nango boudin yaka nango maki ezoleka yaka nango bana tongo ti pokwa do azolia 10 000 bo wenze kosala combien aokende wenze ake kosoma mwa Thomson boye mwa ngangai boye mobala kotuna ebela mbongo wana ekende wa mbongo ya malungo mpesa nga mwasi 1000 pat yesu atala ko nye likolo ayebisinga mama Debora akende loba vraiment obongola motema yeba nde basala programme lute nde baninga baluta tekata mwa nguba tekata mwa eloko d'ailleurs na maison de maman tolobaki mwasi ya mayele asala musala aluka nini akosala ta bilanga sala nga kutu nayebisa batu même na église na terre nayebisa batu soki omoni nga mama Debora na nzela na sac na nga biloko koloba teke moto ateya nga moko nakende kosoma biloko na nga natie na mesa na nga bana na nga baoteka mpe naosa bilanga mpona nini puiske nakwesa kondima na nga te kozalaka yaka na yango te kamwa mbongo bapesi wana eza bato mosusu fona eka 5000 do na mona mpenza jeune fille moko azoyebisanga mama fona azala nango asuka eza 5000 ka 5000 wana keso mama tembele ateki intere ale capital azongi me yo mobali azopesa mbongo ebele yoka yaka nango ezama elamba ekoleka te so nazwi yango te motema na ngai ekita te so ozwi te motema na yo ekokita te bo mobali so aza na mbongo te nzambe alibi omoni place mibale bazoki ekota loge mingi eza basi eza malamu te 1000 pat après aye koyebisanga tala na mokili era telisinga baforme bato ekamwisinga
natali na mokili batelisi nga mokili do bamai ekomi rouge na makila bamai nyonso rouge bapuy rouge bapiscine rouge bafleuve rouge bakasei rouge mai eteli naomona mbisi ezokima na se gloire au Seigneur puisque nzambe akosa te naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubiloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana